bakoma na bana ne suki ninazokosa ezala ba kusu bakoma na bana effort ekomso mwana ezala makamusu bakusu bazwaka ezala ona Kristo etamusu ezapena ndako mu kwanzamu ebele bazwa pe akomena problème omoni akokomona na église distance ici pour akuta musana nzambela journée okuta mu kwanza oza na kile pasana nzambela ni mesoki bolingo musana nzambela okusa ndenge ni ezala bantu akotela mana lelo na kena ndamo papesa pia ezala bantu na kokende ni de peseki oswale ko sana por de ko de por eso por eso banga apendi que cree como problème sana omoni baprobi ezana katemu ngara daga na tiro mo na daga no mama na bara dino ngara daga mama so kikana nani mabbe tanto kuta mo yo mo kona ngai kontaki papa o memo forte ko no se ne no so ngara la a kitiro ngai tanto kuta no relation mais tanto como un kilo que trae mais mucho más difícil se metió a la mais nega ba me lega so ba to sari ko do mele mu ki so ko ka musaragi de mu to wanga mais dale taba ko ko so ka ko be apa ka mo do sa so ta masalini ko ya tenda ko moyi ezana panga ndambi ko ko dango de soki ba deyo ti soki ba yepso ndego ko tra ndako ya ndambi esengene ba yepso ndego ko tra ndako ndambi esengene ba yepso ndine esengene ko sala ko ba no so ga ko so ndambi la ro baba to masu biso no so la ba masu me bolingole e pusira biso pene pene nani ya ndambi soki bolingo eza makasi mama papa eza likambo no mosu ezali mosika mpe ekomi na ngoro viso moko bayebisinga tozokende nzela tozokende ezalamo awa ma ezalamo ete eza na makudu me moto ozalisa bato bazala to mbango tokomakoma na nzela me bato bazokende bafandi na bango bato bazokende bakomotala bamakudu wana me nzokande nzela ezalamo penepene biso elakisi donc il faut nzela ozokende ozokela ngo musala ozokela ngo essence te ozokende litetelaka tikana te me nzokande eza okomba ntango okopani likambo ezali mosika mpe komi nini me excel ya kosala kokopana papa mama ozowumela ntango molai na desert biso moko tuli kowumela na desert biso moko tuli kowumela na desert tozoyeba te tozokomprendre tozoteya biso mpe tozokomprendre biso toujours regarde na torezonaka otosala tozoyeba demetera ntango tozokumbela bolamu epana komikilo ici ochamwae ozala mosusu yawe esengeli ya na pabiso ezala koeza selo obimanaka toujours bimanaka ntango obimi na mofere soko olingi mutu akokende yo mpe kobima na babi mpenza ngo passe militaire po nyonso na olobi loko koyoka ape ntango olobe motema epena kotushe mais soko olingi mutu nani akobimisa na mutu oyo nani akobimisa libulu napesi so profere moko te baprofere bako bebele mpona napesi profere moko oye bien
foko imitaka mtu, foko lula kwa mtu. Soko so lula mupesi ule kwa ni pesa mtu. Dada, misali yosu sana kwa ule pesa sana, umelula mtu kwa. Melula na mutema moko. Yo mususu, wewe kanideke moko sakana esope, babeke lokuta buta akumba ka mu. Soka kumba boye, apende metre. Soka kumba boye, atwa metre. Ko ba kenda bambuka. Ndiso ko kile sope deke moko kima kama kile musika ke. Babeke wono buta. Mais ndeke mususu, babeke wo pigeon. Jo mususu pigeon matipa kwa musika. Metande kwa nazuta. Ya kenda kwa nini ngana kenda musika te. Ye akumba kwa mwana kui. Ameka isusu. Metara pa kwa musika. Jo mususu abetunaye. Ndeko kenda musika. Ye. Esse carro que ele tem que completar. Era kusana tu ndeko yosa. Bilo kulia na upeso. Lepo na ba insect kulia. Ba insect kulia ya upeso kitu. Mbona kitu. Menga leo na moyo daga na daga moteja wende na kenda kusika. Mais elle dit nana kisayo sana ka kwashi ba mambo kule ndio kuna tendo na soko. Kama roho ndio ndio kuna. Akani moja pisho iko zai ba. Ameko extrait mon que ça bien. Bakia musika na pisho. Bakia mboli bakia pisho toka ndio obora ka pipi. Vraiment mon que ça va. Bilo na kulia kusudi si. Meta azongi pisho kile kotela ye azongi na kotela. Kasi afanye sio kama sector de control. Ya bilo koyo. Eza kitoko kwa kulia me. Pisho petse. Wale kama susu. Oh, ameka boy. Pisho ni susu. Ndio ole pisho ni. Eye bele ndalia toto kele susu kumba ni susu akia musika ni susu bisho mambe ne bilo kwa ndani ndokuta bilo kwa na ndakuda kusute batamoni basonge ni susu alisi omoni ngana za ko zonge za pasi lo na pasi za ko tika kole ndo kuna pesa kiko basonge na oh, mais kuna pigeon qui est on est il y a 3 jours pigeon ça arrive qui se met. Maintenant il y a pigeon voilà et son touré. Tu as ta question. D'abord meji ameka bozo de komisi. Pigeon est papa donc kende ameka je sais pas. Et on a dit pigeon ameka il va commettre. Hiyo na mekaka kama uko na mekaki. Soko meki mo kwa poisson. Milo kwa soko peso kilo. Ngala chiko kuna keye yake pungu na tigara kiba kiko kubesa. Mzoka nde soka na tika pigeon moya kufa basima na yeye atumie sote tumebeka moto ezwele sope. Avec baye kusema alvia des pigeons mais avec pesa qui était là un pigeon aza ko do belaye comme mbino comme vie ça on dit pourquoi vie mais landa oyo linga pe muto ko peso belaye ko to kaibu amen nzamba za leo za msuna bino presque msuna